Zoumel 1000 ezope kisabiso makambo. Soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya suki za suki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien, bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi ba makapo na Kabila, ba bambela kae makambo pe mingi. Papa Roger à l'élité, Maman Rosalie à l'élité, Mazali Koukengela, oh Pepe à Kosamake, Nalokuta ya baini ya Congo, oh na landate, Badisco ya lokuta ya ba opposant, Mama Kalamba, Yasila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya Ngwanda Poasa. Zoumel ebimisa Terminator Poasa. Roger Lungala kota retraite. Bandeko babolingo mbote na bino baibomisa na kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomisa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo ekipe ya radio Zoumel 1000 toyambi bongo Monsieur Humberto Vandross. Monsieur Humberto Vandross oyo ayeli biso ba masolo oyo biso na bino toko découvrir eloko nini oyo Monsieur Humberto Vandross aye kolobela biso na oitali bongo masolo ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Kasi ya mbote tokoka kolobisa Monsieur Humberto Vandross poto yeba masolo oyo amemeli biso na butu ya lelo. Tout d'abord tobaluki nano epai ya bandeko tozali na bango na kati na forum tobaluki bongo epai ya Monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci mingi pour la présence na katna masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe ya Radio Zoumel 1000 to PCO bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi Papa Roger. Mbote na yo moko pe. Pe mbote na ndeko Loma wa Loma. Pe mbote na Papa Botamba pe na Mama Rosalie. Pe mbote na ndeko Maziza. Pe mbote na ndeko Humberto oyo amemeli biso lisolo na poko lelo. Bon, na mbote pe na pesi na bandeko oyo bazo kolanda biso na kati ya boîte. Merci Papa Roger. Nazongisi Lomaro. Merci Monsieur Denis Kakoka. Alors natango tobaluki bongo epai ya Monsieur Loma Loma. Monsieur Loma Loma, merci mingi pour la présence na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 to PCO bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi Papa Roger pour la repesa ngai na souhaiter pe bambote mingi epai na yo moko Papa Roger epai ya Monsieur Denis Kakoka et pas M. Pierre Maziza, Maman Rosalie, Papa Botamba, puis là-bas, on est sur la biso, la bossanité,
monsieur Humberto Vandros. Donc naza esengo mingi ya koyoka ye lelo nayoka toyoka oyo amemeli biso mpona pokwa lelo. Merci mingi papa Roger. Merci, monsieur Loma Loma. Alors, on attend que Baluki Bongo et monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour la présence na katina masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Merci papa Roger Ngape Lokola na pesio mbote na pesi papa Jacques Mbote, maman Rosalie Mbote, ndeko Humberto Vandros Mbote, Denis Kakoka, papa Loma na bosanité balandi nyonso ya Radio Zoumel 1000 Mbote pe kimia na mabota na bango. Merci papa Roger Nazonselio Maloba. Merci, monsieur Pierre Maziza. Alors, Natango Nabaluke pa invité na biso ya butu ya lelo, monsieur Humberto Vandros. Monsieur Humberto Vandros, merci à Mingi pour la présence na yoko ete ba auditeur Mingi ba tunaki pe ba sepeli ya Mingi koyoka yo na kati na biso mokolo mwa lelo pe surtout na sujet o memeli bango na butu ya lelo. Alors, monsieur Humberto Vandros na banzi ete lelo ezali mokolo ba auditeur nyonso ba koyoka oyo yo obongiseli bango na butu ya lelo. Pe bazali na esengo mingi po ete na kote ya boîte nazali komona ndenge nini bandeko bazali kokoma. Donc bato nyonso bazali agité to bazali assoiffé pona kolinga bayeba eloko nini oyo memeli bango na mokolo mwa lelo. Kasi ya mbote tokoka kolobisa yo to pesa o maloba po ete oyebisa na ba auditeur eloko nini oyo memeli bango. Tout d'abord, équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Ngape na pesi bino lokola po na nzanga kibino ça fait longtemps ezaki po na misala bino mo boyebi mboko yo soko bimite okoliate ya yambo d'abord na bandi kopesa les grands patriotes monsieur Maziza na pesi papa Denis Kakoka Mbote mingi ndeko Loma mwana Londres mingi en tout cas ye na sepeli koyoka mungongo na yepo ça fait longtemps plus de 6 mois na yoka gaete na maman Rosalie na papa Botamba en tout cas na ba auditeur nyonso ya Radio Zoumel 1000 na pesi bino bambote ya ebele. Merci, monsieur Humberto Vandros. Monsieur Humberto Vandros, les Lopezes zali mokolo oyo bandeko bazeli bayoka yo penza bazali kozela koyoka balingi bayoka eloko nini oyo memeli bango po ete bandeko bazali penza na appétit ya koyoka sujet oyo memeli bango mokolo mwa lelo po ete na tango balandaki annonce ndenge pesamaki bazalaki penza na posa bayoka eloko nini oyo memeli bango po ete mikolo eleki ebele bayoki yo lisusu te me lelo oyo occasion epesameli bango po bakende bakoka koyeba eloko nini oyo yo monsieur Humberto Vandros omemeli bango yango wana na tango oyo monsieur Humberto Vandros ebongi malamu okoka koyebisa na bandeko eloko oyo ozali na yango na kati na masolo oyo memeli bango me na kosenga pe na bandeko bazali kote ya boîte na moni ba commentaire bozali kosala me na kosenga na bino botika espace wana ya kote ya ba commentaire vide po ete ebongi malamu tango monsieur Humberto akoloba pona kopesa pe occasion na bato oyo bakozwa ta ya kotuna ba question na bango bakoka kokoma mituna na bango olie ya bosalaka ba commentaire po ete monsieur Humberto Vandros na lobi eloko te ebongi malamu botikela ye nanu tan aloba nsima na yango nde wana nde na banzi bokokoka kopesa pe ba point de vue na bino pe soki mituna bokotuna na tango oyo monsieur Humberto Vandros na banzi topesi yo maloba oyebisa na bandeko po ete bandeko bazali assoiffé ya koyoka eloko nini oyo bongiseli bango pe yebisa bango na masolo oyo memeli bango na butu ya lelo yango nde eloko ozali bango bazali kozela eloko nini penza omemeli bango na butu ya lelo maloba ezali epai na yo sans plus tarder zwa ta na yo loba oyo nyonso ozali na yango pe na nsima soko silisi bandeko bakozala na bapoint de vie ya kopesa tokopesa bango occasion bapesa bapoint de vie na bango pe baoyo bakozala na bamituna ya kotuna tokozanga te kopesa bango maloba po ete batuna pe mituna na bango maloba ezali epai na yo monsieur Humberto Vandros s'il vous plaît. Merci papa Roger. Journée à l'élo na memeli bandeko nanga ya Radio Zoumel 1000 na bato nyonso bakolanda après na ba Facebook na ba page nyonso ya ba réseaux sociaux. Vraiment eloko oyo na kolobeza très sûr et puis eza très sérieux. Bandeko nanga boyebi nako nazo beta lisolo ya George Soros.
George Soros awa na États-Unis bazomeka kotia kombo comme étant un semeur de troubles. C'est un monsieur oyo alingaka kotia mobulu pour que akotisa mbongo na ba entreprise na po azalaka milliardaire. Bino boko boyebi soki boyebi ata peut-être bobosani liwa ya Kadhafi na makambo ba Burkina Faso nyonso na ba Ben Ali oyo ya Tunisie makambo nyonso boyoka yoka mutu wana azaki na kati. Place oyo a échoué ezaki kaka Maroc. George Soros a collaboré na bato ya RASOP, bato ya rassemblement. Mutu akotisaki George Soros na bato ya RASOP eza mutu moko boye bato menge Jean Dimitri. Mais ce Jean Dimitri c'est un Américain mais aza juif. Parce que George Soros plutôt azalaka hongrois mais c'est un Américain. Ba juif bazana moi groupement na bango mo boye oyo ba centre daka. Basalaka moi netili kelemba. Ezalaki na 2009 ba juif wana nde place makambo ebandaki. Tellement ba monaki ke M. Soriano Moïse Katumbi tellement ba monaki ke azokende se kokende mbongo pe ezokota po avandi na nzungu ya cuivre ye moko abanda kolamba yango donc azoteka azoteka ye moko azaki na nzungu donc na cuisine sikoyo baye kotinda bon ezaki nayebi te soki Papa Roger ou bien bandeko baza na plateau on se rappelait Moïse Katumbi akendaki na Kenya bapesi ye mwa cadeau moko boye comme étant qui est un des meilleurs gouverneurs ya Afrique mobimba ezalaki organisation wana tellement que bazalaka chope na mbongo bato wana bayebisi ye ke non omoni popularité na yo oyo oki kozala président de la République comme ça biso na sima na yo tokoprofite kasi bato wana bazalaki na mbongo mingi te il faut koluka patron moko boye oyo akotia mosolo na ye na kati nde bake kocontacte George Soros l'air wana azalaka na ye ya koandimaki bien te alobi mo ok je vais voir l'air Moïse Katumbi bazokuta na club na bango ba juif wana bazolave cerveau yango omonaki Moïse Katumbi aumelaki na poto akostiki abanda gobera non ezalaki ba pour parler tokosala nde nini mbala moko aye koya ake kopeta histoire ya ba 3 penalty wana nde pusaki pe alongwe kolongwa na ye tellement azalaki na masolo a contacté Olivier Kamitatu na Kinshasa. Bakei a contacté Olivier Kamitatu a expliqué tout ça nini tout ça photo longwa. Là ba eko longwa. Déjà épesi image. Épesi pe image bato wana ba comprendre que non OK makamonyo so chaki na nzela. Yango yo. Siko photo isa George Soros que non makambo komi prêt. Yango nde monaki bakendaki na Île de Gorée. Makambo nyonso mwana wangi kenda na Île de Gorée. Mbongo nyonso yutaki awa na États-Unis. Billet d'avion, restauration, na ba frais d'émission. Ba Martin Fayulu nyonso wana ba Bazaiba bazwaki mbongo. Bakendaki kuna. Le bakei kuna. Problème na bango za nini? La société minienne nyonso za rakatanga wana. Soros ye pona ye. Soki bato RASOP bazui bapesa ye ko azwa monopole ya biloko nyonso wana bango bayebisi bango ke no toko garantir bino parce que biso toza na pouvoir parce qu'à l'époque Soros bango bazalaki na pouvoir Barack Obama parce que Soros aza démocrate bakanisi bandeko na ngai bobanda komona envoyé spéciaux ya États-Unis ebele toyebi Perriello Feingold National 3 wana banda oya menacé pouvoir à Kinshasa et puis la télévision na biso RTNC au banda ko mona ngo tina ndenge bato la mbere mende balanda mutwana bino moko boyebi tout ça ezaki nde nini lorsque bato basali ba calcul na bango ba eko zonga première coup na bango o ba Vital Kamerhe ba bimaki wana ebomaki bato akufaki ezaki na janvier
wana ezalaki coup préparé pour la soulever peuple comme ça. Les peuples la bima libanda qui n'est que aux alliés contrôler donc mon tout côté qui contrôler en gros les sous-soutés. Parce que Kabila était là et puis ce jour-là Eduardo Santos était à Kinshasa. Vous rappelez? Bato ya la sop les rois les akutu na sop kutu na noté. Bato dynamique. Apesi bango bambongo amuyambo bani bango nyonso baki basali makambo wana tina ndenge échouaki. Premier point na bango nanu échoué. Sikoy faut tozongela masolo. Oyo tokendaki Tshisekedi n'était pas dedans. Il faut tokende baye kotinda kiungwa kumwanza na limité. Kiungwa kumwanza kina limité parce que bato baye bakate. Kiungwa kumwanza na Tshisekedi fut des amis lorsqu'il y a eu des personnes qui passent les 13 parlementaires bato bayo kakawana. Kiungwa kumwanza fit partie na bato wana. Yepa kota ki prison. Kiungwa kumwanza kendaki kuna basololi. Ayebi seke mbongo eza boye. Biso tolingi to sa groupe mo boye yo pe ozala nkati. Yepe seke na ye côté na ye alambi yango nde masolo boyo kaki bakendaki na nini na Genval. Nyonso le kati wana bae wanga bato nyonso wana ozoyoka ba Martin Fayulu Bruno Chibala bango tu wana bazwaki mbongo ndeko Eliezer lelo soko botali boyebi yango te ndeko zela azotonga ndako etage na kitambo mbongo wana apesa bango mbongo basali soli kitana bango balambi yango baye komeka lisusu na septembre bino moko boyebi eshuaki lisusu kasi plan na bango baza nango lelo eza soulèvement lisusu mingi te parce bayebi ke peuple congolais aza na temps makambo wana te bakomi kokotisa yango siko na armée comme ça bazwa ba généraux oyo ba dirigeaka bana mura wana oyo eza makambo nazo bisa bino bana mura bauti kozwa formation na likasi président Kabila akendaki pe Lubumbashi pona nini pourtant mikolo nyonso bana mura basala formaka bango na Kitona et cette fois basala bango na Lubumbashi parce que bamonaki ke soki tosala yango pembeni kuna toza déjà na banguna faut tosala yango quelque part comme ça bato wana tokodispatche bango na République mobimba bandeko na nga makambo nazoyebisa bino eza sérieux. Je crois bato aner na biso bayebi déjà makambo oyo. George Soros asi apanzi mbongo ebele tina armée na biso. Je crois bato wana pa makambo ezosalema na CC bazokangama et puis moko ya basoda nde moto alobaki mutu tel soki Félix Tshisekedi ayaki awa ce n'était pas que Félix Tshisekedi ayaki kosala makambo kokuta na basénateur te ayaki kuta na basoros bazolamba ndenge nini bakosala kuna bango na septembre na novembre ane oyo. Moïse Katumbi était ici akende pe kosala nani anniversaire nani mariage ya mwana na ye fallait komona bato bazaki na stand wana. Donc bandeko nanga makambo ya mboka na biso eza tellement ya makasi lelo eza na danger bakei ti na oni bake bapesi bambongo pour korompre bato nyonso wana lorsque Kabila koya awa akoloba makambo comme ça bakokondamner directement. Je pense au tali na rani moko kika bin karubi alobaki yango déjà. C'est pourquoi parce que Nikolo yoremo chi banda vanda kamingi awa parce que nous tokomi conseil de diplomatie à l'extérieur. Avec ka ministre mais na caché à présidentiel. Bango ne bazola Mbappé makambo na bango a. Mais si quand on a deux positions. Soros a ennemi à Trump. Pourquoi? C'est Soros qui supportait Hillary Clinton. Il y a un pour financer. Trump, lui, faisait sa campagne. Il y a moi, depuis Trump a commis président, a niati Soros.
anyati Soros. Pour bateau, bachaka article, sometimes bachaka article, balobi, bon voilà, Trump balobi Kabila Kolongwa. Jamais Trump n'a pas ta makamamo. Dans les lobbies, oh, communauté congolais et communauté européenne et ça là qui sont qui n'y wana. Nyon soit les amakamba Soros. Oh, boyo kaka no sanctions et outaka na Union européenne. Oh, nyon soit les amakamba Soros. Ils sont corrompus à niveau nyons. Dernièrement, il y a 4 jours, bauta kozua 3 camions banda côté la patrie en Zambie, ezaki na ba armes. Ce qui boye éviter, c'était ezaki ce qui lundi passé. Batangi yango na côté ya route ya Kasumbalesa bakangaki yango bato NR. Bo bango ba déclarer comme étant eza ba masangu mais ezaki bâché bien là. Et ben ko fungula boye ba armes. Ce ko balobaki so ki tobimisi yango na télévision et ko alerter bato. Comme ça, to bomba yango, to beta sko match to banani. Nyon soit les anani, mais c'est Soriano, binomoko boyebi. Ces gens qui sont en train de collaborer avec Soros, bazo bossa na eloko moko. Soros n'aime pas les noirs. Soros alinga bato mwindo te. Soros son souci na mwana parce que Soros a comme déjà mukolo, za mwana na yende mutoko a hérité na empire wana. Soros azo lingande place oyo bakozwa miliki. Mais tellement congolais à comprendre te Soros il fallait soit calculer à quel côté la sco na sima syndicat dokolo. Parce que syndicat dokolo aza gendre Eduardo dos Santos bakoki ko manipuler makambo mususu na Angola kuna pour que e bandela ta côté wana. Yango bomonaki président ya Afrique du Sud akendaki na Angola. C'était pour dire que bakambo oyo ezos binga ko sale makuna bango baza bato a SADC bako tika jamais et jamais pays mon côté oyo ekoki ko attaquer Congo. Oyo ko attaquer Cabo et pas Afrique du Sud akokota. Voilà problème oyo Soros na batonaye bakomi na difficulté. C'est quoi si moi moko natali na lobi bon. Na niveau oyo président Kabila akotaki na jeu ya opposition. L'air bakende ko signer accord na bango ya le 31 décembre na Semco. Bande kona na moni kezaki faute na erreur monene. Boke bo signer accord. Mais bo éviter que accord wana bato ngo bazo élaborer accord wana basango wana baza bato oyo bakubalia mbongo ya Soros. Jusqu'à tel point, malgré que c'est le président Kabila Moutou a organisé un dialogue wana, mais bazaki na côté penchant. Et banda komona na ke bango bazo supporter ba opposant. Parce que ceux qui basango bazaki mayele balinga ba tinga makaka kete bo pesa biso 3 non to 12 ou 4 non il y a premier ministre comme ça token. Mais bango na sous-coulisses bango mo balo ba tete fo kaka no moko. Comme ça et chamboulé et chambardé comme ça makambo so be banango. Et comme kaka ote accord. Et lorsque batu oyo ya majorité ba signer qui accord wana. Mais ba bosana ki eloko moko. Que le peuple est souverain. Peuple aza na liloba ya suka. Bakamati babomi article 5. N'arrive pas de référendum. Juridiquement parlant, lorsque vous soustrayez seulement article moko ya constitution, c'est-à-dire constitution est changée. Comment est-ce que Bonobi constitution ezande beaucoup rikonzi ya mboka? Mais boboyi article moko Bonobi ekoki ko salemate. Wana komi dictature. De bato majorité
basinyaki place wana. Or référendum est un droit constitutionnel. Mutu moko te ala na droit koboya te ke bosa recensement et la référendum. Jamais. Sikoyo lelo na bato oyo babanda kolia mbongo ya Soros. Na ba oyo bakombata bazanga na Kinshasa ba oyo batindaka bato oyo bakindaka kokufa wana. Lelo bakomi na problème difficile. Parce que toza lisusu na choix mosusu te. Donc matato kita. Notre pays n'a pas de constitution aujourd'hui. Vu que Bonima Kabila a le pouvoir, conformément à la constitution, et puis boboy lisusu article moko, c'est-à-dire que la constitution bo piétiner yango. Nyonso wana lokoso ya mbongo. Bango bakanisa kike soki balobi eloko wana ekozala soki ndeye nini, c'est-à-dire que Kabila est tombé. Pourtant, ils ont aidé le président Kabila maintenant de changer la constitution et moi je l'assume. Il faut pas changer la constitution comme ça, pas faire ça Congo. Constitution na yé ya grandeur ya munene ya grand Congo. Parce que là aujourd'hui, tozala makambo ebele, au moins ba congolais oyo ba osa ki traitisme, ba bini ba ke ba zwi mbongo libanda, ba sali ba article ya lokuta pour que mokili mobimba bandi make gouvernement ya Congo, président ya Congo, baza vraiment net comme état ba cannibale. Bino bomona ki bato oyo ya oni ba kufaki. C'est pur et clair. Keza bato ya kamwe na sabo babomaki bango. Vidéo e monani. Bino bozo kama kambo ele fia zoloba. Donc toza devant mutu moko ana mbongo na ye, son problème Kabila longwa akamata mutu na ye historian no bacha wana. Ata so toke na ba election moni makambo ba komi koloba. Ata toke na ba election ba jota ndego maziza oyo. Bache ya komi ndemo yenda kozala président ya MP yenda mutako za candidat. So qui a gagné okomona fayu na lobby que monsieur Maziza trichaki. Mais pour éviter tout ça, to kendeka na référendum, to changer constitution wana. To bandela zéro, to préparer ba élection, ya bien parce que notre pays est déjà vendu. Ceux qui te continuent dans le désordre, oh yo lelo, lobi tokolela. Naba combattant na biso tout tokolela. Parce que le pays est déjà vendu. Ma fait ce que du wana bazi mbongo trop. Tala ne fait ce que ndaka poto. Et comme ne tili pananguba. Tala fait ce que ne nenga munene. Tala ne comme na tenture mbongo azuaka. Jusqu'à tel point Soros akabia tina bambongo balucha. Bomona ki ba Jack Fakoli so Fakoli wana ba bengana ki wana ba benga ba yana ba yanama. C'était qui idée là ba koma na changu bala tsabatonde ba bosala insurrection wana. Comme étant que ba tona biso ane festation longonya bakangela bango déjà na aéroport bazongisi bango. Nyonso wana mbongo ya Soros lucha. Bato filimbi na uti kokomela ndeko oyo mwana ya nani ya Zuluni Mbembe Floriller en Zuluni na komela qui est na Twitter na yebi c'est tout ce que vous êtes en train de manigaser awa na unywa amsha toza déjà nango na maboko bo vanda na église moko boye betesta obeta kama mastolo yo na Fred Bauma osa ba ide na bino ndenge ni bokende bokende na New York. Lorsque Kabila banda koloba banda ko jeter ba bilo bimisa trouble l'assemblée ya ONU. Nous sommes déjà au courant. Donc Soros a cherché ba moyen na nyonso pour déstabiliser notre pays. Donc ça veut dire tozana ba traître moko ya haut niveau. Même na AMP wana pas ebele. S'il vous plaît, monsieur Umberto Vandros et Bongi Malamu, na lekisela yo motuna oyo uti kotuna ma po ete toko karape ko gagner temps. Motuna moko etuna mi awe uti pa yandeko Arthur Mwema, avant di bongo na ville ya Jérusalem na mboka Israël akomi alobi. Monsieur Umberto Vandros nazali kolanda yo penza avec beaucoup d'attention na makambo ozali koloba pe nazali penza
intéressé na bamakambo wana oyo ozali koloba, mais question na ngai ezali boye. Nalingi koyeba na makambo uti koloba na oyo etali bongo George Soros. Nayoki olobi ke George Soros azali moto azali ko corrompre ba opposant congolais pe kopesa bango bambongo pe kobimisa bambongo pona koluka ndenge nini bakoki ko déstabiliser Congo. Mais nga nazali kotuna soki lelo na bambongo nyosu ba opposant congolais bazali kozwa ke na makambo nyoso tu oyo ndenge George Soros azali kobimisa bambongo na epo nga na yebi ke mindele babimisaka mbongo na bango pamba te tango azali kobimisa boye azali ko espérer ke na retour moko oyo kopesa ye bénéfice. Mais nga nalingi natuna soki lelo George Soros na makambo nyoso azali kosala azwi échec na yango pe oyo nyonso azali kokanisa po ete lobi Congo ekweya po lobi bango baya kozwa baintere bazwi yango te. Sor ya bato baza kolia mbongo na ye sikoyo ekozala ndenge nini? Yango na nde motuna o ngai nalingi nayeba soki okokopesa ngai eyano. Merci. Ok, monsieur Humberto Vandos malobe ezali epai na yo, s'il vous plaît. Merci ndeko wana pour la question. Nga na ko répondre kaka na mkuse pour continuer makambo na nga na banzoloba na banoloba. Soros azo mise mbongo na ya cha mbongo na ye comme étant ndenge ake kobeta nani loterie ou bien ake kobeta casino. Ekoki ko simba soit ko simba te po ayebi ke parfois esimba ka te po amekaki na Maroc pour que ba Marocain ba boya siko da dynastie na bango wana royal. Et simba kite na Maroc. Soros akitaki tina Zimbabwe. Kuna pe esimba kite. Donc, il y a ce ayebi qui est congolais tellement que biso congolais tous aba fanatique, tous aba tribaliste. Ayebi makamonyo sora pas ça na Moïse pembeni wana ko. Bazo expliquer na katanga ngana ko sala boy. Tshisekedi pe Félix alobi ngana ka fait na populaire. Kini kutu balinga kabila teto ko sala boy. Voilà pourquoi Soros a na kondima. Po ayebi qui est so que simbi na ko gagner même 100%. Donc azomeka po ayebi ke na Burkina Faso ameka ke simbaki. Awa auti ko azomeka lisu na Togo. Awa na Togo kuta auti ko sama kamura moko boyila ba yana mari ya Togo. Donc il faut de ba Congolais ba comprendre que lorsque mutazo bimisa mbongo na ye est-ce que kozala pona intérêt ya mboka na biso? Lorsque zo pesa Moïse Katumbi mbongo, est-ce que mbongo wana eza nani est-ce que Moïse atinda kango ata makatanga baso mata maya komela? Te. Moïse zo baisa bana ela ba poto awa vana ekana. Bino moko bozo mona mazembe ndenge komi Nikolo yo baza na mbongo te. Mais mutuna bango exactement comme pauvre, azana mwa mbongo kofuta ba joueur ngamo nyonso. Ressource na e comme nde idée wana. Voilà on a koki ko répondre yo ndeko nanga. Yes Soros azo cha mbongo na casino, ake ko beta. Ce que Simbi a gagné, ce que Simbi te a vendu. Alors na bandoko lo baboye. Francis Kalombo ayebi makambo na zoloba. Il était le premier mutu oyo abanda ko pesa ba information nyonso oyo bato aner babanda ko sala pona ko yeba nani ko sala trouble. Yango ndeko Francis Kalombo akimaki. Francis Kalombo chaque mercredi abanda ko kutana na bato na bango na ndako na ye na pigeon. Ba beti masolo so ba tuni yeke to eza ba jeune nga ba ekutala nga ba yone zoka te azo expliquer na ndemba osala ba cocktail molotov tout ça azo la bango na place ba mbongo na place ba kindo zo mbongo makamdo c'était bien préparé yango bomona ki Francis Kalombo akima ki akosi malade ti lelo malade na mesilité ndeko Francis Kalombo azaka na poto na kima vanda tout ça bato wandoli ya mbongo Soros bango nyoswana. C'est pourquoi, après avoir réfléchi au danger à Mboka Nanga, pour sauver ce pays, il faut que le soit zéro. Pour que le soit zéro,
po mokolo Congo azalaka te eza mboka na biso nyonso mokolo ya Congo azalaka te toza biso nyonso bakongolais moto aleki moninga aza te oyo esangisi biso eza la constitution mais ebongo so constitution wana ekomi na problème tokosala nini il faut tovanda tobitota makanisi place moko toyeba nini tokosala après parce que na niveau tozokende boye bato bazoya na poto bakabunda baye kokuta na basoros awa bazwi bambongo bazongi mbanga sans même temps babaye inquiété bango te Félix Tshisekedi aye na États-Unis awa akutana na bato na ye et puis azongi pe na Kinshasa bakangi ye te eloko moko te eloko wana na esa kutuna ndeko maziza ça ne se fait jamais ni jamais partout dans le monde entier. Vous menacez un président élu démocratiquement parlant à la pouvoir, vous menacez la télévision. Niveau Soros a fait ce matin, mais chance na biso, c'est parce que les démocrates vont gagner l'élection. Si on va gagner l'élection, mais les tournois vont gagner l'élection. Yango na ofunga ba Congolais miso. Congo mukole kozala bien. So bolingi Congo ezala bien malamu. Il faut tolongola motema mabe. Totala nanu makambo oyo ya mutuya parce que biso toza wana te pona ko critiquer chaque jour ou bien ko finga Tshisekedi toza wana pona ko loba vérité. Il y a un certain groupe de gens azwaka mbongo et puis bazo distribuer yango bango na bango et puis bakozwa pe pouvoir soki bolali. Mais je crois que Moussala Oyo a raison ça la majorité na obesa ngo longo ya ko bayebi qui est Soros na force de ezani. Voilà elonga ngana loba lelo papa Roger comme étant résumé na nga nyonso ba Congolais faut bafungula miso. Faut bafungula miso. Oba oyo nyonso bachanga ba message na ba Facebook o Moïse Katumbi vous le voyez comme étant vous venez bo mona yewana. La motema ya Moïse Katumbi a c'est un grand flatteur. Sauf qu'il est comme président de la République. Mawa. On regrette encore comme pire Kabila. Il faut pas tout comprendre. On va dire, papa Roger, ce qui constitution to changer en côté, syndicat de Kolo ou bien Moïse Katumbi, bah on ne change jamais de candidat dans Mboka Wanate. Pourquoi? Pas le syndicat de Kolo, a un passeport congolais. Moïse Katumbi a 4 passeports. 4. Là, il y a un passeport en Italie. Pourquoi en Italie, il y a un passeport normal, vérifiable. C'est comme tu es bon comme président Denis. Pourquoi? L'intérêt de Bango Nyonso, il faut changer la constitution, tout la vérité. Yango ekoti na biso to kini na troisième dialogue. Batuma vanda, ba fanda ba solola. Après, neto ya ko zwasko ida malamu ke non, constitution eza kote ngama. Il faut to luka constitution o ya bien. O ko pesa biso ba élection moko ya moins cher. O ekoti na biso to vanda o glissement o bona boy soki 5 ko ki mutu alongwe. Voilà, et là, on a un loba, et là, on a un nabino bandegonanga. Vraiment, merci Mingi. Sauf que vous avez une question, merci. Merci, monsieur Umberto Vandos. Nakosenga na bandeko bazali kote ya boîte bo banda déjà ko bongsa ba mituna na bino pe nakosenga na bandeko bazali ko sala ba commentaire na makambo oyo monsieur Umberto auti koloba nakosenga na bino botika espace wana ezala vide po ete bato bazali mituna bako kotuna mituna na bango nazwa peta ya kotanga yango s'il vous plaît. Alors natango na baluki bongo epai ya Monsieur Denis Kakuka na banzo uti kolanda o nyosu monsieur Umberto uti koloba topesi o maloba po ete okoka kopesa pe makanisi na yo to soko kozana motuna po na ye maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, merci mingi papa Roger na pesa maloba. Nalandi ndeko Umberto na boke binyos. Maye matani mutu oyo ya uti koloba kombo Soros ndenge aza kopesa mbongo na bato ya opposition
makambo wana ezali ya solo me nalingi nabakisa lisusu mpe mwa maloba même France abimisaki mpe mosolo France abimisaka mosolo mpona kofinanse makambo wana parce que na niveau na biso na niveau ya monde France bapesa Afrique na maboko ya France tala makambo oyo basalaki na Kadhafi nani atindaki bavion po bakende koboma Kadhafi ezalaki France na makambo oyo ya koprepare terrain ke ebota bafilimbi banini mutu afongolaki terrain wana ezali nde France a partir ya sommet oyo nalobango mpe kala oyo ye ayebisaki président ya France ayebisaki bapays africain bino moko basociété civile et tout ça s'en prendre en charge biso tokofinanse bino bocreye bagroupe na bino oyo ya kobengana bakonzi na bino par exemple ke soki bolingi ye te ozomona ke à partir de wana que ce soit les Américains nini bango ndio surtout se pencher kaka côté la société civile mais politiciens congolais bazalaki ya kokundama na nsima ba société civile le tolobaki ke banda na bémission moko ya kala tolobaka ke banzuluni wana banini batata na bango baza koyeba ke bana na biso oyo mwana bakimisa ye me ye devant na nini wana azoloba mwana baboma na or yi mwana bamindele basi babimisa ye ibanda eza baproblème moko oyo biso bakongolais il faut tofongola miso maye matali constitution de Bandros olobi makambo moko kitoko po na bemission oyo eleki mpe kala natelemelaki makambo oyo matali article 5 wana oyo bango bakendaki na makambo ya dialogue na bango na auprès ya Senko oyo bakendaki koloba ke peuple congolais bakoki kosala référendum te article 5 bakendaki koverrouiller yango ekoki kosalema te déjà à partir de ce moment là soki bokangi eloko wana elingi koloba nini po référendum eza maponami ezali mpe eloko moko neti vote bino bopekisa peuple vote ekomi wana ya solo ndeko Humberto ekomaki dictature cela veut dire que bino peuple bokanga minoko na bino biso tosala makambo na biso entre biso bapoliticiens. Moi, ce qui m'a fait beaucoup plus mal de voir que majorité a quelque signé
bamikanda ya ndenge wana bapekisa peuple bakende na référendum. Mais sikoyo na makambo matali kaka accord na bango wana ekomi bato mosusu bakoloba tokomi na transition. Soki transition oyo bango baza koloba soki balobi ke babwaki constitution balobela biso pour constitution wana soki olongoli net balongoli déjà article moko badaye mpe baarticle moko te baarticle ebele mosusu même recensement ndeko na nga Roberto recensement na mboka na biso ezali constitutionnel parce que mpona kopesa loi sur répartition des sièges soki bayebi nombre ya population te répartition des sièges yango bokokabola yango ndenge nini yango wana ozoyoka omonaki ke même badate oyo ya le 17 soki le 19 oyo se nini février oyo opposition ebomisaki bato ezalaki mpona makambo ya recensement lelo kaka besikoyo bango moko sikoyo bakomi koreklame ya une semaine alandaki makambo moko ndenge baopposa bazokoloba ona sankuru ndenge nini nombre ya baélecteur emati tout ça et tout ça ezali fraude ozomona ke déjà makambo wana makambo oyo ya bafraude ebandi du maponami yango soki tozokende na ndenge wana ekobendela biso mobulu yango wana ngai mingi nalobaka ke élection ya mboka na biso homme politique bazokomema biso na likolo ya binchakonchako bazokosala autoroute likolo ya binchakonchako bayebi nombre ya population te opposa déjà bakomi koloba ya fraude mpona kopesa bacarte baélecteur oyo ya des mineurs ya tout ça ya fraude et tout ça même bakomi koconteste même balingi bango même vote électronique te oyo aura fraude mais bavote oyo ya papier ekosenga nini ekosenga logistique ya makasi mbongo ekobima ebele balingi komema mboka na biso à l'impossibilité ya kosala baponami bambongo oyo bango bazwi bazokokende kozwa na bapaya c'est pour rendre vie ya bacongolais difficile pour épouser pe population à la révolte parce que compliquer makambo jusqu'à tel point que mboka ekokoma sikoyo par exemple que bavoto ya sur papier avec 500 partis, plus de 500 partis politiques ekosenga nini ekosenga logistique tosala émission logistique moko akosakana te mbongo ebele kobima bango bayebi mais bapoliticien congolais tellement que bazwi bambongo libanda surtout oyo ya opposition bazokotia toloba kaka zelo na bangrenage ya maponami
Et pendant nango kala, à partir du moment où oyo bango baboyaki recensement, ezalaki déjà babebisi maponami. Parce que vu la loi, il y a répartition des chèques. Ça, la loi de Guéni. La loi n'a pas commis tout. Parce que la carte de la constitution, le lobby, nombre de la population, répartition des chèques, et il faut à partir il y a nombre, il y a population. Mais, biso, toko sala ngondengeni. Ozomona ke, eza eloko ya maponami deja, basi babwaki yango libanda. Yango tozolo. Constitution yango wana, oyo bango bazoloba, tobate la constitution. Constitution yango wana, l'article mosusu babwaki, mosusu batiki. Tosala ndenge nini. Côté double nationalité, bango kuna na kati kuna ba député mosusu baza na double nationalité. Mais boyo par exemple, il y a niveau ya diaspora, balingi bango te. Malamu tozala biso surtout mais na égalité. Et kosenga nini? Batou na peuple, soit un référendum pour la double nationalité. Monsieur Denis Kakoka, s'il vous plaît, et bongi malamu tokende na lombango po ete nazoka pe mituna ya bato poto avancer minute ezali kokende pena mbango. Nazali na motuna moko awa pona monsieur Humberto Vandros. Monsieur Humberto Vandros motuna moko ezali wite monsieur Raymond avandi bongo na ville ya Paris na mboka France akomi boye akomi Monsieur Humberto Vandros na uti kolanda na makambo oyo penza nyonso uti koloba namoni makambo ezali koloba ezali ba révélation moko penza ya minene oyo ebongi na biso ba peuple congolais tosala penza tofungola miso na kati na masolo oyo nayoki ndenge olobi ndenge nini ba opposant congolais bazali kozwa bambongo ya bato bazali kotia yango ya Angers lokola ba monsieur George Soros pe bato mosusu. Mais nazali kolinga koyeba po na kati na bato wana otangi kaka ba opposant congolais te ezali pe na ba journaliste ndenge utangi koloba ete monsieur Ndeko Eliezer Tambwe pe azali wana na kati oyo azali pe kolia bambongo oyo azali kotonga meme ndako na kitambo immeuble. Menga na lingi na tuna est-ce que bango moko tango balobaka ba makambo pona Congo ke baza na souci ya Congo pe baza koloba kotalisa na ba peuple bango nde balingi Congo mingi bazali koyeba ke na makambo bango bazali kosala ezali okola bazali kolivrer Congo na maboko ya bato oyo lobi bakoya koluka ba intérêt na bango pe peuple azala kaka na kati na misère. Est-ce que bato wana bayebi ba exemple salami na bamboka te? Est-ce que exemple oyo ya Libye ndenge Libye lelo ba prometaka yango ekozala mboka moko kitoko soki Kadhafi akei? Est-ce que bamoni lelo ndenge Libye etikali? Ndenge moko pe na Irak bamoni lelo ndenge Irak etikali? Babandaki kopesa biso ba exemple ya Burkina Faso awa. Mais lelo oyo tomoni pe Burkina Faso yango kuna l'huile de miel ezali kokweya te. Alors yango na tolingi to tuna. Est-ce que bamakambo bango bazali koloba pe bazali kokanisa ezali kaka po bazali koluka ba intérêt na bango ou bien koma? Bakozwa exemple ya malonga te oyo bazali kosala ezali pona intérêt ya peuple to pona ezali intérêt na bango moko. Soki monsieur Humberto Vandros okoko répondre ngai na motuna na ngai. Ok, monsieur Humberto Vandros okoko répondre na monsieur Raymond Malobezali Panao s'il vous plaît. Monsieur Humberto Vandros. Ok, namoni monsieur Humberto Vandros azali na problème ya connexion. Pour le moment, na zombisi maloba epai ya monsieur Denis Kakoka pote osilisa makanisi na yo ozalaki koloba. Malobezali epai na monsieur Denis Kakoka, s'il vous plaît.
esa kaka directement maloba na ndeko Maziza. Ok, monsieur Denis Kakoka, napesi maloba epai ya monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger. Nakanisi nalandi na bokebi nyonso intervention ya ndeko Humberto Vandros. Vraiment tango ke azongela biso nga na ko répondre muke na ndenge na ngai na ndeko oyo a poser question wana ndenge nini est-ce que batu bazomona teke likambo ya ofele na mokili ezalaka te ndenge Soros azoko bimisa bambongo na ye est-ce que na suka akoluka a profiter ou a benda pe bénéfice na ye ezate ya solo nakanisi batu ebele bazoko comprendre te eloko ezoko guider bandeko ebele oyo babengi na ngambo ya opposition ezali makamusi mingi bandimaka teke président Joseph Kabila akosala oyo ye asali et puis akokokisa pe mwa bambula na pouvoir ezala na ngambu ya majorité ezala na ngambu ya opposition quelque part na bango ezalaki ke c'était un enfant sacrifié nazozwango na tango oyo ya bakolon tango bakolon bazalaki na mboka na biso oyo nga na kolobela bino oyo bakonzi babandaki kobenga mingi bakonzi ya médaille donc bakonzi ya palata c'était des enfants sacrifiés bakoya balobia mwana mobali wana na mboka na biso azalaka turbulent to profiter ka occasion suite na esclavagisme oyo erenyaka avant que to koma vraiment une colonie bango balobia ye lokola bamindele balimuisaka batu bakomisaka batu bangombe to sacrifier na biso mwana wana bamema ye po bakobanda bana babandaki kolimwa ndenge wana mais lelo bango nde bakoma bakonzi ebele okoyoko nga naza chef coutumier ce n'est pas pour rien que lelo na compte ya ba chef coutumier tozalaka na ba désordre mingi wana ezali moi parenthèse oyo nga nakani ndeko Humberto pe ndeko Denis baye koloba lisusu makambo oyo ya double nationalité ndeko Denis Kakoka double nationalité ezalaka te na mboka na biso soit tu es français soit tu es congolais okoki kozala nyonso mibale na mbala moko te na constitution actuelle ya mboka na biso soki syndicat dokolo azalaka na passeport mususu c'est que pour avoir passeport wana il a d'office renoncé à la nationalité congolaise il faut azongela po azwa nationalité congolaise mais quelque part il y a des gens aussi tokoki koloba okei na mboka oyo ndenge ba honoré Ngwanda bakimaka na Togo okomi na mboka Togo mais je n'ai pas le passeport je fous comme ça sans passeport Togo a salelio entre guillemets un vrai faux passeport apesi yo alobi yo ozali awa po obimaka facilement zo passeport na biso po osalaka misala na biso ça peut arriver mais ce passeport là c'est un vrai faux passeport donc honoré Ngwanda à partir par exemple ya Togo akoki kobima na passeport togolais azoko kende na ba mboka na passeport togolais basalaka yango pe pona parfois na ba réfugiés mususu babandaki kosala yango donc à partir ya likambwana mais sikoyo bandeko ngai na ye kotanga biographie ya ezali na internet bandeko nga na ye kotanga biographie ya tata ya sindika dokolo wana na kati ya biographie na ye bapesi origine na ye te
bapesi penza origine na ye te balobi ko décrire biographie na ye ezali mwa mobulu mais eloko eyebisi ngai ke Dekolo azalaki mopaya donc tata na ye azalaki mopaya na mboka na biso soki lelo bato bazokopesa ye ke aza mozombo bazombo na Congo bazali wapi motuna ya liboso motuna ya mibale bandeko oyo tokosala nango réflexion ensemble ezali boye ya zarianisation. Pourquoi les entreprises de syndic de Dekolo ont été zairianisées et ensuite baye kozongi selaye après s'il était zaïrois à l'époque pour nini na période wana ba botolaka ye ba compagnie motuna wana ngai na bino to luka réponse na yango donc bandeko oyo ya question ya double nationalité ezali question moko il faut to mitunaka est-ce que DGM na biso et vérifiaka ya solo ba passeport ya bandeko na biso nazwa exemple est-ce que Félix Chilombo Tshisekedi ndenge akendaka États-Unis wana akendaka na passeport congolais parce que bakomona ba entrée deuxième na biso azo landa makambo oyo ezoleka na kati na oyo ezoleka libanda na biso tosala émission awa pour dénoncer toutes ces histoires là tolérance wana parfois peut eleki ndelo remarquez que Félix Tshisekedi rentre en Belgique toujours par la France alors que soki mutu yo ozoko bima ya solo okokote la zaventem est-ce que ba vol ya SN ezate première classe na SN ezate qu'est-ce que ça cache ezali ba mituna parce que mboka na biso lelo oyo batu bazokoloba ezali soki batu bazokoloba mboka na biso bazoteka yango mais est-ce que le Rwanda akoki kokonza Congo Rwanda akoki kokonza Congo même lelo to lobby que batu ata parti politique moko même l'opposition actuelle ceux qui bazali ils sont au pouvoir ils auront toujours de certains éléments de la majorité mais bandeko baye koloba makambo oyo ya l'île de Gorée Genval na oyo ele qui na France na Chantilly mais total à Kananu lelo île de Gorée parmi batu oyo bazalaki na île de Gorée lelo bango bakomi entre guillemets na pouvoir est-ce que basala ba révélation est-ce que bakoki kolobate qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas bakendeki kosala ni Genval la même chose pour ceux qui totali ku ya nini wana ata ndenge balobaka ke au chambre ezalango je suis capable de payer ma chambre na 50 ou na 150 euros na Genval mais le fait déjà de réserver bokangi tolobaka bokangi château ana na ba hôtel na ba annexe nango ba dépendance nango wana bokangi yango pour na bino ça coûtait combien mais lelo ekomi oyo ya Paris mais
Ce qui va lobby société civile, or ezalaki na ba politique té. Est-ce que lelo yo ndeko Eliezer Mike Mukebai bomipesi société civile lokola boza ba journaliste donc ezali na corporation ya ba journaliste et que bino bozo kede en tant que ba délégué ya ba journaliste soki ezali corporation na bino te etindi bino Eliezer pe aza na ONG te peut-être aza na ngo oyo kai na zo yore Mike Mukebai peut-être aza na oyo ngana zo ignorer mais biso nyonso to monaki na liwa ya papa Etienne Tshisekedi ils se sont déclarés comme ba journaliste soki patriote ba journaliste patriote mais ba journaliste patriote wana adhésion na opposition adhésion wana na opposition invitation oyo ye azwaki na Genval en tant que politique journaliste ou nini est-ce que c'est azali délégué ya ba journaliste ou c'était un choix politique bon mamituna wana tokoki komituna mais soki ndeko Umberto azongeli biso ngai motuna na kokaki kotuna Umberto ezalipo tozo komona lelo un sujet américain pour double nationalité ezana nous autorisé na Congo te et Abraham Lwakabwanga abandi na pareko mutu nyonso oyo aza mutu ya net abosani yango te c'était il faisait partie ya Pareko. Après à Pareko, on a vu comment il a défendu bec et ongle Vital Kamerhe. Quand les gens ont traité Vital Kamerhe comme un étranger. Les autres comme on a présence il y a Abraham Lwakabwanga dans l'IDPS et quelqu'un de confiance na koki koloba ndengwana. Pourquoi nazo loba yango? Parce que Abraham Lwakabwanga lelo azali na Kinshasa, la personne et ses bagages akende ki na jet privé oyo batu bazalaki trier donc minutieusement pour faire partie ya vol oyo et accompagnaki na Kinshasa avant retour na ye awa ya papa Etienne Tshisekedi. Mais Abraham Lwakabwanga azali Congo et lelo il fait partie ya équipe ya cabinet ya Félix Tshisekedi. En nous parlant toyebi ba interview oyo Abraham Lwakabwanga abandaki kosala na États-Unis ba soutien oyo ye azalaki na yango na ba certains milieux oyo ya biso kaka ya ba Congolais. Est-ce que na makambo oyo ya George Soros, est-ce que Abraham Lwakabwanga n'a pas un rôle? Soit il y a interprète, il y a ma communication ou il y a nini. Voilà un peu Papa Roger motuna oyo ngai na koki kotuna ndeko Umberto yango wana na sukipe esika wana na ngonga oyo. Merci Papa Roger nazong selio malo. Merci, monsieur Pierre Maziza. Jusqu'à présent, monsieur Pierre Maziza, monsieur Umberto Nano, azongeli bisote na ligne. Donc, on attend que tozali toujours causer la akuka kozongela biso. Na baluki bongo et pas ya monsieur Lomaloma. Monsieur Lomaloma, topé chope maloba, toujours point de vue na yo na lombangu penza, s'il vous plaît. Si, Papa Roger, merci beaucoup pour ça maloba. Nalandi bandeko nyosto baleki landaki moko Umberto Vandoso ela iso makambo. Na Kolanda monsieur Denis, sikola uti Kolanda monsieur Pierre Maziza. Bon, nga elo la ko bakisa la kati wana pour makambo nyonso to e uti kolobama. Et pesa ngai tango moko
net local lelo na uti kotanga na Facebook journaliste mo ya numérique TV na kasi numérique TV oyo elekala Kinshasa akomika kama kamunenge Assemblée nationale ba zongili misala bongo sikola leza kotanga makambo oyo bato ba ocha ba commentaire bala ko finga na ko bitula peza est-ce que congolais peza to mitula biso est-ce que lo sala ou bien lo sala souste po ce qui totali na oyo nyosu monsieur Humberto Auta Koloba na oyo monsieur Pierre Mazita Lobi na oyo Denis Kakoka Loba ki nyoso tout ce ndani makambo nyoso vraiment mboka wana tozokenda biso kaka pola epanzana donc suka na mobokole ko panzana nde ba congolais ba comprendre peza que toyi ko sala buzoba po ce qui toujours la logique des choses donc totali peza bandana un point comme on a dit totali est-ce que c'est vraiment impossible pratiquement impossible que l'élection est ça en 2017 en décembre ningi baza koloba ezala bango ba Chilombo donc tocha Chilombo na ba opposant nyo surtout ba raso poana ayebi yango bien que ezali impossible donc élection est ça na 2017 mais lokola bango bazaka na posa ya makila ya bato so bato bakufa po bango basepela do bazaka kala posa batia trouble na mboka wana yango na pona ngai nayebi te tango moko soza o diriger mboka lokola Congo il faut la dictateur soza dictateur te donc ekosimba te po makambo yo na ndenge elobata radio Zumel 1000 bandaka ga bafongoli internet na ba caméra ba journaliste ba koyi ba donc mutu yuso so asombi caméra na ye allez akobi journaliste na kotala mutu lokola o soki ba ndeko maziza ba ndeko Denis Kakoka batikali ko loba kombo ya mutu mote oyo na kobi ko mona akobi ko pesa ka pasi na motema koleka mutu Eliezer ndenge Eliezer apesa na pasi na motema Daniel Safu mutu wana Daniel Safu wana donc tango na tala makambo chaka na nini na tali pezanga beaucoup vraiment na mboka ngo na gade video mususu Daniel Safu aza ko finga pela kanyama penza aza ko finga ye na kama kinga bia lokola video soki kanyama tali yango na kasi ba osimba ye na tali pe Daniel Safu ngo bakanga ye te loko moko te ti lelo ayepe poto ayeko loba makambo ne ko finga Terminator azongi pe donc basali pe lokote makambo Daniel Safu azako loba ataku tu baloba démocratie vraiment démocratie ata la poto za ndenge wana donc mutu nyoso tu akomi journaliste akomi ko finga akomi ko loba ndenge nyoso to alingi tala lokola monsieur oyo soki na ko beli kutu monsieur te mutu oyo soki Eliezer Tambwe banda papi tamba achake contre mira bakwaza nguluta ye toroka quelque chose abungiti po donc buzoba na bato ba betela ba maboko Eliezer azako budana kati ya mboka azo budana kati ya mboka te Eliezer azo bongisa poche na yazo bongisa makamu na ye mais na ndibi pete ke okeni musika ti atakutu pouvoir ya Kabila esili soki kaka o continue na modèle wana na ndibi ta okeni musika et puis eloko mususu oyo bato ba bosana Bokechu wayam wala so Bokechu wayam azamu taliboma me bato ba boma tango mo pe walo ba makambo e koma adeti ya solo komodiro amodi sa famille Tshisekedi jusqu'à 4e génération na moni eza ko landa peza famille ngo ya solo po Chilombo makambo lo ke azo sala wana azo ko bosa la kaza déjà maudit jusqu'à la 4e génération na bano ya ko botala ba koko na doki eza kolanda po Chilombo ana souci ya mboka na atamu kete Félix Chilombo donc azala souci ya mboka na tandamu mukete ke batu kutuso akufi ye asepela bia ngenge mati ne bazo ko bosa na bango nyoso ke mboka na ezali mboka bilaka fumuki mbongo asaloba ya mboke 4e président ya mboka wala bako bundisa ende yostu bako tika ko kaite et puis ça on l'a qui ça m'appelle que bako kaite na ba sori George Soros wana nyostu baloya bako suka kaka na prophétie ya papa Siboki Mbangu kala ambassadeur ya François Zalaki Bosola soki o azali ba prénom mi balé Congo na yoana
akende tina kamba ya kalisaki kamba eza biloko moko eloko moko place moko ya osaka nango akekula ko kutala biloko moto peza azonga siko alomwa ambassadeur ya France azongi na France donc bato yo nyonso baza koloba biloko bela kokoma bikomela mwanza na kati ya ba internet oyo a journaliste na biso moko ba peuple congolais vraiment tozala quand même na makanisi ke mboka wana eza mboka na biso tolinga mboka na biso tolinga te ke tozanga yango un jour mpona babuzoba oyo kaka oyo po ntango totalaka bien combattant est ce que combattant mpenza azali combattant azaka te tala video mosusu nakotaki kotala awa oyo kaka lere balobi o kabila oya na paris namoni mutu mosusu wana soki chef ya rck wana o nazokende na élysée kostope voyage ya kabila na France donc natali na ngarde mutu oyo soki marte sali nabime mutu oyo aza français po makambo Congo etali na nini na kamwe donc basali video moko boye ya buzoba po bato soko otali bakommentaire batie wana baza kokumisa mutu akosi bango alekile kaka pa bapolisi bazalaki oyo azokende Élysée soki otali lisusu mutu lokola oyo mokongo ya kasangulu nani Jean-Claude Mvwemba aza français mais aza député la Congo et puis aza na kati ya parlement ba Jean-Claude Mvwemba wana ba Martin Fayulu donc soki totali makambo oyo nyonso ndenge bandeko bauti koloba awa donc bato baza kolia mbongo ya leta na ndenge moko ke ore bapesa kwata baenseignant bapesa bato mosusu bameka kovivre nango nyonso ezokende donc na buzoba soki tolandi lisusu nakotaki kotala na Zumel Mila oyo leki ya fe Etienne Tshisekedi azoloba vraiment donc soki totali kaka mboka wana ko il faut kaka toluka mokonzi moko oyo kozala dictateur donc aya kodicte mpenza ndenge muza ayaki kofiakola fimbu comme ça nakanisi makambo ekochange soki kaka boye soki tokende na rythme oyo rais aomemela biso ya mawa tro papa Roger ola inango ya oloba ya mwana merci mingi papa Roger azokutuma loba. Ok, merci monsieur Loma Loma, Bandeko Babolingo, vraiment Bolimbisi jusqu'à présent, monsieur Humberto Vandros, Azongeli Bissona Note Poete, Azali toujours na problème ya connexion, vraiment Bolimbisi ya mingi, oyo équipe ya Radio Zumel 1000 to Sengi Dabino. Alors, na tango yo na kopesa 1 minute à chacun pour être monté la moto et sa makanisnae to komi déjà presque à la fin ya émission la biso malgré ba mitune zalaki pona monsieur Humberto Vandos mais yemoko azalité na kosenga na ba auditeur wana vraiment bozala na kati na ko kitisa motema po ete mituna na bino to enregistrer yango to mettre to tie yango quelque part pe tozali ko luka tokozwa susu contact na monsieur Humberto Vandros soki azongeli biso te po ete akoka koleka un jour pe mituna na bino wana tokomeka kotuna yango monsieur Denis Kakoka topesi yo maloba 1 minute eza lokola mot de la fin nsima na yango pe tokopesa bandeko mosusu maloba ebongo toyebana ndenge ya kokende kokanga masolo na biso ya butu ya lelo monsieur Denis Kakoka maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger apesanga maloba nalandi ndeko Maziza na ndeko Loma mais na regrette bingi oyo ndeko Humberto azwi ba problème parce que nazalaki na mutuna ya kotuna ye mpona makambo ya George Soros na makambo matadi ba juif mais biso nyonso papa Roger tomonaka Félix akendaki na Israel alati ekoti oyo ya banzungu oyo ya bajuif balataka tomonaki pe ndeko Martin Fayulu alataki mpe nzungu wana ya bajuif akendaki mpe kuna est-ce que balien ezali te na bango na ba George Soros wana na ba juif parce que bato wana nyonso tu tozomona ke baza nzinga toujours ya nani
ya Moïse Katumbi. Wana nga nazokomituna nga alobi Félix akoki kozala juif te, Martin Fayulu akoki kozala juif te. Wana soki bandeko baza na kati awa bakoki kopesa nga eyano parce que kokende na bango kuna bakendeki neti pèlerinage. Wana ezoko etungisaka nga ti sikoyo. Ozomona ke na makambo mosusu oyo tolobaka kala bakeba na bapoliticien oyo bazali parce que baza bato moko bazalaki déjà na baplan na bango tolobaki ke chaque région baza kozwa presque motu moko bamonaki Martin Fayulu batourne na ye asalaki na bantu po nani bayebi ke Olivier Kamitatu akangami koto na Belgique. Mais moto azalaki sur le terrain, ezalaki nani? Ezalaki Fayulu. Après, akoti na Bakongo. Parce que ce qu'on botali, yango biso toza kokebisa bato ya bato ya gouvernement. Bokeba parce que wana ezoko représenter neti na carte géographique oyo ya kala na ntango ya ba flamand à l'époque coloniale ezalaki région parce que kokambola mboka na biso ezali ça existe sur les cartes. Mais bango toko bele la koto bato ba double nationalité bako lia bambongo bako kende kuna bako bomisa bato. Mais tozo mona bako ya un laisser aller ekosuki la mboka na biso mabe po mundele soki apesi mbongo azelaka toujours retour. La main droite qui donne et la main gauche qui reçoit. Ceux qui bazo komema mboka na modèle wana mboka na biso ekoko. Merci papa Roger nazongisi doma. Oui, merci Ndeko Denis Kakoka. Mais opposé Motuna Moko ya malamu. Oyo concernant, il faut qu'on y ait le parrain politique il y a Félix Tshisekedi et Zali, ce sont des sujets juifs. Oyo bazalaki basimaka na loboko tata na ye na tango ya Mobutu. Tango ya Mobutu ye aye ko raté kozwa pouvoir na tango ya Mobutu ba période oyo ya conférence nationale, il avait des soutiens na côté ya ba juif wana. Et ces gens-là bazwa ki pe balobi bon lokola tata na yo a raté, ils ont pris sous leur épaule Félix Tshisekedi. Religion oyo, le judaïsme bakota kayango pa mate, il faut ozala neti na mutu moko azoko soutenir yo. Donc il y a monde au monaki. To monaki pe scandale oyo to yebi na ndenge makambo situation oyo elekaka Israël na ba palestinien. Martin Fayulu se faire photographier à côté des militaires israéliens. Donc, makambo wana nyoso ezali na signification. Il faut qu'on y ait que Moïse Katumbi, Soriano wana c'est un nom juif.
où il se trouve dans le monde juif, Mutuna Yenyoso Ezali na Israël. Donc il faut qu'on y ait les Kamboana. Donc ce que au moni, on sait, bazo komi kotisa na ba milioana. Na ba milioana pe soki botali malamu bokomona pe Honoré Ngwanda azalaki formé par Israélien. Il a été là-bas en tant que ce qui est ambassadeur ou attaché à l'ambassade de Kuna. Donc c'est un milieu oyo na biso na Congo toyebi yango moi malamu. Donc ce n'est pas étonnant que omona Batouana tout autour il y a Georges Soros. Donc oyo azoko financer bango. Oyo azok sala manso pona bango. Solidarité oyo soki na États-Unis bazoko sangisa bambongo pour aider l'Israël en tant que bana ebongo bana na bango bako boaka bango ba oyo bazali na religion wana bango bako boaka bango. Donc ezali makambo ebele oyo biso il faut tout tenir compte. Vraiment nakanisi bandeko mosusu pe ba soulevaki ndeko a soulevaki ba problème oyo ya recensement. Mais qui était chargé ya recensement? C'était le ministère du plan. Et qui était au ministère du plan? C'est Olivier Kamitatu. Oyo alobaki ke bazoko solliciter ke ba pesa plus de pouvoir na chef de l'État. Donc si chef de l'État azalaki na pouvoir rebelete. Mais c'est la même personne qui aujourd'hui traite Joseph Kabila de dictateur. Et loko biso to kokuko senga kaka ezali ke ba service oyo ya biso surtout oyo ya immigration basa la miso ya kofongwama na ba trajectoire oyo batu bazo kosala. Félix Awuti Congo accueilli aye France, Belgique, États-Unis. Mais ils peuvent vérifier sur son passeport. Parce qu'il faut vérifier na passeport na yeba entrée wana. Mais si on ne dit rien, il y a un na lobaki problème oyo ya nationalité ou batunyo so ba bénéficier na ba avantage oyo ya Congo que double nationalité ba accepter yango parce que lelo est comique bazoko tolérer yango bazoko pesa bango jusque na ba poste tout moni standard au sommet. Ba nommé ambassadeur na Belgique aboyi à lobby que c'est un sujet belge. C'est un sujet belge. Mais pourquoi la Belgique ne s'est pas opposée quand on a nommé Sami Badi Banga en disant que c'est un sujet belge? Donc au contraire, la Belgique s'est vue infiltrée. Donc Moni qui a infiltré Bango au sommet de l'État. Il y a un il faut vérifier malamu. Et c'est l'IDPS qui a dénoncé. Bango va dénoncer. Balobi, mais quand il a été élu député, malgré trouble Oyo Ezalaki, conflit Oyo Ezalaki, pourquoi ils n'ont pas dénoncé que Tochelibino belge na parlement? Donc, ils sont nombreux au parlement, ils sont nombreux dans les institutions Oyo Bazali, parce que la double nationalité n'existe pas au Congo, qui sont là, qui profitent. Donc, Oyo Bazoko frauder nationalité congolaise pour l'instant. Donc, ce qui est au Kébité, un président de la République ne peut pas avoir passeport Yambo Kamususu. Soyons quand même sérieux. Ceux qui osent un passeport Yambo Kamususu. Donc, qu'on convient même pas. Parce que l'élo, je ne pense pas que syndicat de Kolo, il peut manquer passeport Oyo Yambo Kayamama Naye. Nous ne pensons pas. A Koki Kozanga passeport Yambo Kayamama Naye.
Donc le Kola Azan Angola wana. Kobima Azo Kobima na France avec un passeport congolais, vous croyez? Vous confirmez? Donc Papa Roger Nakanisi biso ba congolais, ceux qui te lingi vraiment moka na biso to sala keba. Merci. Merci, monsieur Pierre Maziza, bandeko babolingo, tokomi bongo na suka ya masolo na biso, pe na sengi lisusu bolimbisi pona bandeko oyo nyoso, ba komaki mituna na bango po ite tokoka kolexela yango monsieur Humberto Vandros. Monsieur Humberto Vandros azalaki toujours na problème na Italie bongo connexion na kat na masolo na biso ya butu lelo to éviter pourquoi mais toko entrer en contact na après po ite toye ba soki mokoloni ni toko yambaye comme ça toko l'examituna na bino akoka kopesa biyano na yango. Merci mingi na bino bato yo bolandi biso. Merci mingi na bino bato yo bolanda ki biso ute bandeli pe na suka to pesi merci na bandeko bazalaki ne côté ya. Merci mingi pona bandeko yo balandi biso e bandeliki na suka pe to pesi merci na bandeko oyo bazalaki na kati na forum. Merci na monsieur Loma Loma, merci na monsieur Denis Kakoka, pe merci na monsieur Pierre Maziza, pe merci na yemoko monsieur Humberto Vandros oyo amemela ki biso sujet ya mokolo mwa lelo, sujet oyo bato mingi bazalaki intéressé pona koyoka yango. Alors na tango oyo pe to pesi merci ya mingi na bandeko nyoso balandi biso kote ya boîte oyo bazwa kita na bango pona koyoka eloko nini oyo monsieur Humberto auti koloba. Merci na bino pe tolobi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel 1000. Merci. Radio Zumel 1000. Pour radio on est à matata. À partir de il y a suki na France, n'importe na Belgique, en Allemagne. Monte volcan. Qui a moyen bien. Keba. Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki ngami ko na komi botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zumel. Avez raison. Aïe! Président Bolise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Lusolo Yoyo. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Follow, hey boy.
Nono Makandila, Pierre, Jean-René, Zolane, 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 Bayaya, Zolane, Zolane, Bayaya, Zolane, Aye. Soba, Sotiat, Zolane, Zolane. Merci mingi www.zumelmil.com ezali wana pona bino na banzete bokozala deside sima ya banguka nde boyebi nini